Obi que va tonton Mikolo va changer stratégie au linga bato Mikolo pina va changer comment non yo linga ngandeni uzana mosi na ndako te Olanda wana te kune loko zaka lisulte makambo bele na ko expliquer yo to monga na yo lingo be makambo bele dika ndako wana ndako lala te mo ba place etangara ezate ngande na abwena na ba jara ba garçon oyo ba beta mabe basi te talaka za mutu to botina na ndinga respect na ba jara ba garçon biloba lo bate na ko beta masolo ya mama bana ngai te talaka za mutu to botina ye na ba nonse mama mo na osala miki so esili na ngoyo mo ka o mo mon kande to za no boy yimo ba no comprendre ka makambo wana Ndoki. Moi, la mère, so lundi bongo makambo ebele 1 an, 2 ans, 3 ans. Abete la koka makambo ngo te ko ezala na ndako nesila te. Parce que ba yebi ke to si to timbela bango déjà ngana ito lo banaka te mais yo boti. Ngana ito solo la te mais agenda tika bana na école. Donc tellement te bi la stratégie on a nyonso mikolo ba komaka na stratégie moko bango nyonso komaka makambo ezebele na ko expliquer yo kolanda batuto yo fotalela ngai. Une loko zala na ngoli sute. Nkomso mo na kana yeka ipana na komova na ngali bela. Bana biso ya lelo fo bozwa maele. So mo déjà mo bala lo bano déjà bongo. 1 mois, 2 mois, 3 mois makambo ngo akotika la pe ko expliquer makambo ebele te. Donc yezaka wana makambo ezebele. Makambo ezebele makambo ngo yebana raté. En tout cas bozwa maele. Bino ba jeune fille bo misana ofinga ba. Po femme celle soko yo beteli solo modèle ana. Ye mo kono ndenga zana azaba makambo nene bele nan oyo azala na ndako wana silati. Soko yo mo bondo yele su ba rubrique ba makambo ezebele. Bozwa maele. Ali yesko so ba yebisi obongo o mitiki. Yena mosne ba yokana te. Ba nga koma kana rubrique moko ya ndako lala te mo ba place etangaka ezate banda bakanga lisese wana. Ti lelo makambo ezebele o te makambo ezebele ngana ba jara ba garçon bazala bilobela te na ba jara ba garçon ba beta masolo basi te makambo ezebele na ko expliquer o trozo temps moi quand to za boy yo mo comprendre nini papa na comprendre ni parce que mon balo aza responsable jamais ko olinga mwasi na komba mwasi na ye mususu et simba te jamais ko kelinga mwasi beta ka masolo mwasi na ndako donc ye moko pa lia livance so bo vanera 1 mois 2 mois ako mo beto losko masolo basi mais abosani ka yebisa ki déjà que non ngana bajara bato ba beta masolo batu te abando tonga ye aibolamba te aza salité aza boye en tout cas so monde déjà monta jar wana ye na fina yo ye braki yo pe place au kende akiro ba pe ka ki mamuze bele. Donc makambo wana lo bageze bele wana aotika la jamais ko développer on a yo. D'abord bref makambo ezebele. En tout cas bozwa maele bisous bye.